Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bonjour. Menga na bandaka na Nzambe parce que Nzambe mudasimbi mitema na bato pe asili bomona moto. Nzambe na bilaka papa na biso lokuma sandre zonge pa na yo natiki mokolo na boko na yo natiki émission so na boko na yo pesa bwanya sagesse intelligente to ba de part na yo pe ya para Congo na komona Yesu Masia. Amen. Amen. Prophète Ngefa, et le retour qui mingi pas na pour nous la question d'actualité, la question pertinente parce que nous vision plus de toujours makam o ezolo kanandi la prophète mais ce que prophète Ngefa abeli Ebola. Babi Ebola na nzamba beti film parce que ko finga basal na nzambe na ba konzele ki trop yango nzamba frapper abeli Ebola. Bon, mais c'est journaliste sur lobby na beli Ebola ko finga basal na nzambe c'est le contraire. Mais ce basal na nzambe bazo tambola conformément ndenge nzambe atindité. Basal na nzambe ba contre la corruption. Basal na nzambe bazo ba vérité té. Ba contre la mensonge parce que nzambe zo ebisa biso. Na kat na mokanda na Jean 8:44 le père de mensonge c'est le diable. Un homme de Dieu c'est très dangereux. Ce qu'a contre la kat ya ba mensonge. On a commis plus que diable. Alors il faut te la vérité. Awa to lobi ba commis na ba pratique biloko moko oyo nkolo azo sepela nango te. Siko yo lingi nini na loba kati nango. Non Ebola euti pona kufinga basai na Nzambe te parce que Bible ezoloba na Ézéchiel 20:20 moto afini basai na Nzambe ou bien atuki papa na mama alaka ya mabe. So na kay lisusu na kati na mokanda oyo Romain ezoloba Romains 14 verset 6 qui a tout le juge mon serviteur oui mais sur na zone sur na Ephésiens 5 verset ebiso na 11 condamner tous les œuvres effectuées du démon. C'est la Bible. Donc nous avons na kati ya Bible. Ebola euti na belle Ebola te. Mais nous avons un typhoïde de belé parce que respiration ezamabe. Promoter Yakotika malade na Kinshasa c'est Kimbuta. C'est lui qui était le gouverneur pendant 19 ans de pouvoir, à bateau 15 ans de pouvoir. Kimbuta yeba ko s'enrichir, Kimbuta yeba ko pesa pépé de bongo, ko pesa FC bongo, mais yeba ko protéger les biens et les bateaux. Mais ce que moni le lo to komi parce que salité atika ya malade. Oyebi papa, o moni ka ba fulu bazotika wana. Ezali gaz carbonique. Ezali malade moko oyo kaka poison moko retardé ya ko sakanate. Et c'est un bateau bazali penda approprié. O ma yekoli yango po ba ko longola ba critères songolo. Kimbuta ke atiki Gentini. Qu'est-ce que Gentini va faire? Kimbuta dans l'Union européenne. Gentini a aussi bon ko longola ba salité wana. Prophète nakatote Kimbuta leka na TV. Aloba ke ba fulu oyo etali ete matata ponyo ya kolongola ba fulu na yo oyo zwaka charge ya mbonga to enyero baloba on a télévision so ndeni ni bino bobakela ka fulu wana Kimbuta pa moment où que matata ponyo azaka premier ministre chef du gouvernement ye muta azaka na charge wana mais c'est juste ça biso boye gouverner c'est prévoir c'est comme un pasteur qui est dans l'église azo contrôler l'église Mumbati bana bazo tchenga ba zemi ba bikel lui il est compétent. Il est compétent. Il doit contrôler même la musique, même mbonda, même l'eau. Gouverner c'est prévoir. Ce qui Kimbuta na matata poy. Mais bango matata peut perdre. Quand on parle de paix perdu, on parle de Joseph Kabila. Donc ce qui gestionne la bango zaki ma c'est Kabila en tête parce que c'est lui qui était le président. Ce qui oyo a fundi moninga. Oh, il a foutu au Moninga. Kimbuta a fait combien? Oui, c'est vrai. Kimbuta a raison parce que maintenant, après, il y a une Union européenne. Dans la salle pression, c'est là qui est en gros. Mais c'est Dodi. Mboka ya Pelengendu. Bakonzi ya Pelengendu. Basali ya Pelengendu. Source de Nango, yango toujours Sibir Lelo. Toujours Sibir Lelo. Mais Kimbuta a sonité. À côté de ma vie, ma tête n'a pas le foule na yo. Mais yo battu gouverneur de la ville pour ça ni. On a président. On a représenté le président de la République dans quatre provinces na yo. On a le premier citoyen dans la province na yo. On a ba aide partout, ba espère on a ba environnement bazali.
Il n'a pas fait ça. Aïba Robi na mokila kila. Na mokila kila. Vimba, vimba, vimba. Tala. Au moni gaz, on avait un gros jesu. Gaz carbonique. Moi, on n'a pas jesu. Mongo, ko jesu. Mon pépé mabe. Oyo ki comme un gros jesu na lo mongo. La nanga ko sekate dodi. Na yo pe ko zwa yango parce que bango batam ata ndako le climatiser. Ba bimaka papa. Apa contre la bilo sani. Ako respirer non? Apa bimaka bilo sani. Ako respirer non? So il pas linga tambo to ba fête matanga respirer kate. To ko kufa biso nyonso. Ezara mutu moko te. Et au moment c'est que l'homme s'aimait, il émotionnel, ils sont là. À gagner n'importe quoi. Parce que me dit que pour l'année, hein? Et bon la paix Rolanda Bango. Et bon le coup fait mon côté. Prophète Ngefa merci mingi so so to kufa. Mais attaque mon amboka prophète John Ngefa, tout le monde ndeko na biso Katumbi. Anga ça marche mais marche na wana ba boy yango. Attaque mon amboka réaction en temps yoka kengo ezaki ndenge. Omoni hein? Nga epesi nga souci. Omoni mboko oyo, nous ne critiquons pas notre pays parce que toza batu ya mboka oyo. Moto ko critiquer mboka na ye, azala moto moko mutu ne salaka te. Mais tozo ba vérité ba bongisa. Omoni so que les États-Unis d'Amérique ou bien Europe, so ko tuni ba étudiant. Quelle est la capitale la plus sale du monde? Autant à Kinshasa. Ok, Mouta très full. Kimouta très full, na matata poyo, na Kabila. Parce que quand on parle de Kabila, on parle aussi de Tshisekedi. Kabila na Tshisekedi est là comme quoi? Baza alliance maka là comme quoi? Ozoka. To kena maka Tshisekedi sima. To banda no wana. To banda yango mona. To koma. Les pays les plus capitales les plus sales, tant on a yoka yango na question pour les champions, Mundele Azoloba. Les là qui et na mboko ko États-Unis na cour moko ya soji politique. Soko tuni citez-moi un état faible du monde. Bakotanga Congo Kinshasa. Na ko peso exemple. Ba état faible nyos na Nations Unies. Na organisation bango il faut bakabola yango. Bakabola ka. Et par exemple, état faible to zaki nango lokola Guinée. Guinée zaki mboka moko, ba état faible. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les états faibles? On doit les partager. Il y a un moment Guinée comme Guinée Bissau, Guinée Conakry, Guinée Lifobo, Guinée Paketele, Guinée Guinée. Guinée Lifobo. Lifobo Guinée. Il y a un Goana. Donc il y a un état faible au Soudan. Soudan est Mboka Moko. État faible, Nations Unies à Kaboli Bango. Hein? Mais c'est le journaliste Dodi. Et comme le Soudan du Sud, capitale Djouba. Et na Soudan, le capitaine est au Khartoum, les pays faibles. Comme le Congo, le Congo déjà pas les pays faibles du monde. Alors les pays faibles du monde, on les partage. Et alors on a dit que les Congolais sont fungola misu nabino. Congolais sont fungola misu nabino. Diaspora motu fungola misu nabino. Qu'est-ce que les Nations Unies au sale? À Kabolango par bagueur. Au moins on qui veut comme deux républiques parce que les richesses là. Au moment la Qatar est comme à toi, n'a pas collé sur des républiques parce que les richesses c'est ça. Au moment la Kisanga est comme une république pour les richesses c'est ça. Bah côté Congo, Congo Kinshasa, Babi Congo, le pays du Congo, Équateur, Kinshasa, ce que je vous dis, c'est vrai. Kinshasa, Bandundu, dès Kasaï, c'est fini. Hein? C'est fini. Oh, bah côté Kayango Yangoana. Hein? Bah côté Kilango Yangoana. Pourquoi? Le pays n'est pas gouverné. Le pays, parce que le pays a une diplomatie makasi, le pays n'a pas de koufa. Le pays a une population a été, ils ont koufa. Le pays a protégé, le peuple a pays a koufa. C'est quoi la chose de Bassani? T'as la plan au Bazan Yango lelo, Namboko et Congo Yango. Parce que, les langues au Kamanini, article 26 de la Constitution, et lobby marche pacifique ou bien liberté d'expression, et garantie par la loi. Maire et ville, à ce Pekisa, Katumbi Bolbi, soit disant moi la Congo, avec la meeting, il a la vérité. C'est comme beaucoup de gens. Et ce qui est kamati, na katina constitution sous article 12 et lobby, tous les Congolais sont égaux devant la loi. Congolais sont article 12 et lobby, sont Congolais égaux. Mais deux poids mesures, pourquoi? Pourquoi
bato bazoviole constitution na bango ya mboka lokola baviole bible batanga article 25 ya constitution elobi nini, article 26 elobi nini, article 12 elobi nini, batangaka yango te. Alors ezali mboka moko ya nyamu oyo tobengi yango mboka na mopotu, bakonzi na mopotu, bapaster na mopotu, bandimi ya mopotu, na bino bajournaliste ya mipotu na mopotu. Ezangi mokonzi, ezangi mawa. Mais constitution bino nde bovota constitution wana. Moïse azali sénateur te, azali gouverneur te, azali député te. Azali ka simple moto na plateforme ya lamuka soki abeti meeting na ye na bamboka démocratique. Ezali permis, constitution mpe elobi yango bokopekisa mpo na nini. Omonike bozocreye makambo bino moko parce que Kabila alongwe te. Kabila na FCC ne bazali na makasi yango moni biloko to tozali changement moko normal ekosalema makambo moko ya kitoko ekosalema. Au contraire ekomi sikoyo oyo tozomona tokesi na dictature ya makasi oyo ya koleka oyo ya Kabila parce que Kabila azali c'est ça. Prophète John Ngefa tango ozoloba olobi ke Moïse Katumbi azali mwana mboka mutalamuka. Est-ce que Moïse Katumbi tango ye ya loba ke azali na opposition républicaine et non radicale. So tango sale alliésion na lamuka bana opposition radicale. Au moins que les autres correspondent à tes places. Au Congo, il n'y a pas les politiciens, ni les opposants, ni les politiques. Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba. Ils cherchent leurs intérêts. Peuple font la mission là-bas. Dans le balcon là, Ecclésiaste, Ézéchiel 33, verset 50 sentinelle. Comme sentinelle. Dans le balcon comme sentinelle, il n'y a pas les oppositions. Démontrant qu'il n'y a pas d'opposition, point, opposition, pour yango. Tu dis que fille mère et opposition, au bas qui fille mère et opposition, on va continuer à pouvoir. Quand on va opposer il faut démontrer que Bazate pour Motoloko la José Makila, qui est grand opposant dans Dimaïta comme la carte FCC. Tambwe Mwamba, dans Dimaïta comme la FCC. Na kotangela bazao Thomas Luaka na ndima ite okota na FCC. Bango tu baka na komba ya peuple pour escroquer la population. Bazo ko sa peuple fungula sokola ba soudanais. Peuple fungula miso lokola ba sud-africain. Ils ont lutté pour leur pays. Ba lutté na Mandela Bimi, ba lutté na mboka na bango. Lelo baza na mboka na bango. Bo lutté lokola ba algérien. Bo lutté lokola ba burkinabé. Le peuple congolais, un peuple naïf. Cet esprit d'inspiration là au nom de Jésus penza au nom de Jésus pardon ok lelo basali lamuka nena teka ki bayani. C'était Moïse Katumbi. Sauf que on a dit que trace c'est biloko on tient premier Kabila. Kabila il est intelligent. Sauf que on a dit que trace wana so que le Corée du Nord de oh tombe avec des missiles wana. Et il a dit mango dia to un dossier noir des États-Unis d'Amérique. Katumbi wana non. OK. Maintenant il a dit le Kabila comme le plus mignon. Et Katumbi parce que avec gouverneur le plus riche il y a Congo. La province naie Katumbi non a une opposition. Est-ce qu'il a changé? 2. Jean-Pierre Bemba, Matungulu, professeur Matungulu, Moïse Katumbi, Bazaïba, Total Mosito, tous ces sorts-là, opposition radicale républicaine, pour sa nouvelle négociation. Kaka Tshisekedi aseka pa ya muke, aningisika muke abendi Matungulu ya kwa DG Abad. Quoi? Abosani avec kobina ta kobina ngona nini mbela o ta prof Matungulu na mbela nanga to maloko mbela lelo ka baba bendi abosani intérieur ba congolais. C'est la même chose bango tout ça poste ministériel wana esili bakosa biso kala. Ephésiens 5 11 toi qui dors 14 le toi qui dors réveille-toi. L'Éternel t'éclairera le peuple congolais. Babosani peuple congolais.
Personne ne cause là. Akoloba, peuple, souka nango abaluki. Souka nango abaluki. Oh, bah ça, la mouna, t'as besoin de mourir biso peuple congolais. Hein? Bah, yo, quand on a besoin de politiciens, besoin de poster na bango. Et c'est inutile. Bon, c'est pas fanatisme, bah, toi, c'est fanatique à Yesu. Na autres ensemble dans Zambie, na bâton les déception. 2. Il n'y a pas les vrais politiciens. Parti au pouvoir, partout dans le monde de Mobimba. Attends, il dépêche si bazo wanga na pesa bango pouvoir té. Comment bato na bomi? Bazali na ba dossiers internationaux. Bazali na ba crime contre l'humanité. Bazali na ba fiscaux ya finance, ba mbongo ba yimba ba bomba monde on bazo découvrir bango. Oyo ba pesa bango te bandima bango te. Soit disons yo zwa qui a solo il dépêche. Beaucoup ça la lié alliance. Na bateau yo bana ba dossier na niveau international. Hein? Ce que des personnes le bamakamuka na ba sentiment. Vous calculez ngote. Tu sais qu'est le père, tu sais qu'est le pouvoir. Peuple d'abord, les lots. Peuple d'abord sur le peuple dans la misère. Peuple bayi bangote. Peuple oyo président de la République. Yena Kabila bazo mela champagne moko pour na gouvernement bima. On mona yango wapi. Et pourtant le peuple souffre. Mais ils ont alternance. Agimba moko chasser Kabila na makasi te, il faut balandira procès par procès. Monsieur, yo kana bisa yango ni politique assassinat lisuba. Yango ça. Na lobby ego salema na Congo awa. Ego salema quelle alternance. Est-ce que la lobby vérité des îles? C'est là non. C'est là non vérité des îles. Vérité des îles mutazo ifayu. Na lobby boye peperde bango moko babimi to bango sur pourcentage tango nani brigand et nani mutuna bango ya ide pese oyo mawa fils mokoko tel commande mboka na mo potu mboka na likpeketele mboda yebite mokoko akomi koleka même ministre d'état oyebi mokoko alinga comme kola ministre ya Gbagbo oyo abengaki ni Blaise nini wana na Gbagbo akanga ipe na Gbagbo na CPI ye wana ndela ko bato basali oyo babomi bapiller bana de ce noir congolais sanctionné bango sévèrement yo ça d'abord abino moko femme babere vert babere rouge oyo perdu wana botika na bino bayeb Kabila na Tshisekedi ba miyebi bazo mela 20 moko bazo solo la pour la gouvernement bima soki penda Tshisekedi aki mutaka changement solo a esprit papa na ye akondima asangana atambala moko na bato Kabila te et puis les sociétés ce sont les gens qui ont détruit la République lokula bayo kani na bango ba solo la ba de ska moko champagne moko et puis moi je suis désolé Kabila avec ba fatom na union 67 Tshisekedi était seul. Ça même Kamere. Wabi sécurité na ye. Wabi sécurité na ye. Oyebi Deutéronome 28 verset 1 obi l'homme prudent voit de mal de loin il se cache. Ozomona hein? Azoye bata Deutéronome 28 verset 1. Hein? Il est seul azomela. Ben so il vient les empoisonner. Ce qui fait de wana ba baby siango. Ye muta yambi mudanda ku ba empoisonner. Yo ebi suko ba poison comme na maboko. Yo kutinga na miel na ndako te. Oya mbanda ka penda oya benga ko ba bei ba bei ngo ngala ni banjo ipenda bazo bima kutinga na miel te. Na osala ni. Nazo melate. Ne pe pasteur de ba poisson. Yes kutaka koma kina na liwate asali ni. Akimaki omoni ya pasteur la moto te. Pasteur anjo tuna ba kina. Yo ko tala ka bo cet esprit so ke poisson za. Yo kana bisayo. Yo kana biselo ko moko. Ngana hotel hotel. Na to beta makiki. Na yei. Ozole na ngai? Maintenant na biko na makiki. Siko na yei na kuti nyoka. Siko na yei na bi Matthieu 10 verset 7 beto na banyoka na mutu. Ndenge nyoka na ko suwa ngai. Makana pasteur au prophète. Ozole parce que na tambo na buki mibeko papa. Na tambo kwa nzamba lingika tilango te. Bible lobi il faut que banga ko kima mabesi kezali pour soyo te. Ozomona mais ata ya maki Kabila. Ata ya maki banga. Ya zaki na yemoko ba signer ba corps azomela na sentiment bino bozo mela bozo peuple ezokufa. Bozo kanisa yango ça montre quoi? Il ne vient pas pour la population,
il vient pour les intérêts. Mais dernier mot, Dieu le jugera. Ecclésiaste chapitre 12, verset 16. Prophète John Ngefa, ce que tu as bien ébané l'émission, le père des mensonges, c'est Satan. Alors le père de la tricherie, c'est qui? Le père de la tricherie. Le montage qui s'est mis. C'est la même chose. Donc, Satan. Comment se fait-il qu'un homme de Dieu a triché? Est-ce que c'est vrai? Oh, telle image, je montre telle image. Non, c'est mon frère, n'a condamné été. Oui, puis personne m'a rappelé les capsules de ma carte, ça commence à la perdre la boîte. C'est que mingam. Pourquoi quand la caméra quand ça y a? Mon poignet à 5 ans qui était mon cher. Dans un numéro 1. Demandez l'on vous donner, on a maté 7-7. Bon, demandez vous donner. La personne verset biblique. Nous avons besoin de ça. Josué chapitre 1 verset. Tricher. Tricher. Soyez président, soyez courageux. C'est courageux. Ah, il y a triché. Tu connais, non, bien Popette. Popette, t'es navi boy. Oui. Azo koma boye. Attendez dans surveillant. Attendez. Est-ce que tu as yango ati yango bandi ko fuye? Ko kanga yango ataka on a 16. Ati ki pe ezaki na bana atali mo yako. Et le rodi. Abosala ki mo be ati mo be. Dans combien de secondes? Dans combien pour la code? Siko combien de secondes? Siko likambo ya nde ya grave oyo kijamila boye mo kimongo. Mais ma père de mensonge, Mobutu et Morazaki, ma chance de l'Ibosoir. Kabila, deuxième mensonge. Tu sais qu'à côté de mensonge. Tout est non. C'est là. Là, au monde en français, il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que des mauvais chefs. Na troupe, oh, yé, oh, ya Kambaka, à côté, ya Bangoni. Bon. Patricia. Ngai nécessairement, Bible interdit Ngai Yango. Na 4, na Mokanda, na Romain, chapitre 14, verset 4. Qui es-tu de juger mon serviteur? On a jugé en côté, mais dans Éphésiens, et l'objet 5, verset 11, condamné Ève infectée du démon. Nazala quitté, Dodi, na Monica Makamboa. Mais par contre, c'est pasteur, moi, au Canada, Makamboa, le couteau, à qui vous violez, moi, si moi, il y a 30 ans, quand il y a un hôtel, ça, kangi, sambousier, ça, enquête, c'est le couteau. Alors, Ngai, Nathalie, en côté, na Rondima, en côté, Nazala Thomas. Mais na conseil, na Kijami, na Bou. Oui, peuple inibino. Peuple boybino. On m'a dit John Gefa, so ina trichaki boy, ba ko bimisa ngote, pour na pour na peuple. Ba ko bimisa ngote na pour na peuple. On m'a dit faire corruption na bino et faire bino mabe, ya ko soutenir ba pouvoir illégal, ba pouvoir mabe, ya ngona ko samba. Mais ce qui a salaki yango, nzambe alimbisa yi. Ce qui passe salaki yango te, bon, le coup maso de zonge pa ya nzambe parce que moto azali monene, ba betaka libanga na nzeto ete. Défendre homologue na yo. Parce que Nathalie n'a pas Biblia. Nathalie pas Biblia, Nathalie, Biblia banini. Osomona ngala mona ki yango ya solo, tanga zai ko koma, abeti mo Nathalie. C'est bien ça. Comment que tu sais? Nathalie, parce que caméra quand kuna pona ni. Caméra de téléphone, il y a si ko téléphone mon bata mutema mabe bazali pourquoi on aurait image wana. Oh misala tout qui jamais. Pourquoi ni yepeka ka tricher? Mais ça mutu te papa yero msunjo te pe yaka so abosa be x na ndako. La chair est faible. La chair est faible, dit que la vie à moi. Yo mais yo moko pesa ko mutuna. Le place wana vraiment asala ki mabe. So ka asala ki mabe ngana mona ki yango mais na yebi na façon ate. Masupe na ebite masusu. Moi mon conseil ça qui a ngasa la boîte ali boyebo na ebite parce que la grimace c'est belé ou ba ka moninga mais na mona ka geta ki maloko ba zone si yango mais na ebi ndenge ya geta ki te na ebi façon ngote mais bino bo dramatiser yango na ndenge moko terrible mais tu peux ça quand ça belo kum. Tu peux ça ndambelo. John Ngefa merci. Papa John Ngefa to 4 émissions te ça repose félicitations. Yo mo kenana ni na Lifoku. Na lifoku makambo yo mo yemde makambo yekende. Félicitations to boakelo ba fleur nzamba sunga et que liboso. Merci beaucoup parce que tozali ba vrai défenseur ya mboko Congo mais batu ya libanda ya minene na mboko ya minene talaki biso donc ba prendre biso ba tie biso loboko ba pointer biso donc mosala continuer malamu eza honneur ya Congo eza honneur ya mutute eza honneur ya Congo parce que mutu atambola ka bosembo
ok na bosembo changer te yango moni nga na ponaki naza la pauvre na peuple yo kutinga na zombe la tia ça c'est le kona kati miele loko te miele ko banga moi loko wana yango moi loko mais na osambela pe loko te mais na ndimi ko souffrir na peuple je veux avoir l'argent les baninga bazoka ba pasteur et les losoki mboko ekufi ce ne sont pas les politiciens ils ont ba pasteur ndi ba bomi mboka oyo hein na kozanga bosembo na kozanga koloba vérité. Moi je félicite Monseigneur Demututu hein, qui a combattu apartheid jusqu'à la fin. Mandela Bimi, l'Inetsongi en Afrique du Sud. Nous avons félicité Pasteur Martin Luther King qui a défendu l'intérêt des Noirs, Obama lui président noir. Et nous avons félicité Bishop et Nigeria, il y a Mboga Mugabe, comment on a dit Mugabe Zimbabwe. Oya kwesaki Mugabe na félicité mwana mwasi oya kwesaki Omar Béchir na lipa oya bakisaki ka 5 centimes nde akoyi bakangi c'est comme ça mboka etambola na bosembo na bato balingi mboka na bango to développer mboka Congo eza ko développer te mboka ya Frondon mboka ya Mopotu mboka ipaketele soko moi ba pasteur akoyi mpena ko tricher mboka na komina ni Monica triché na la bec ça mais ça a été la télé a été quand on dit pas mon qui a monté la bec comme il a pas tout alors OK bien va passer ces derniers temps osali ba dégebele musuku na Afrique ici à sekisi mutu bakele na mort kuna e bembana ba yebi ngote mususu kuna ayembi gege on mususu kuna le gege c'est un pire siko finalement mais na autre ça siko non nous sommes arrivés au temps de la fin hein Satan na antichrist bakolata bato. Hein, il fait des grands prodiges et des miracles. Hein? Et ce qu'on dit, Kamati, na 4, na Apocalypse chapitre 13, autant que na 16 à 17, on va cacher Antichrist. Hein? Au moment où on va passer, au moment où on a dit, et dans la nuit, au moment où on a sorti, na boucle à aigle. Hein? Ils ont une zambé na bango, où ils vont évoquer. Hein? Pasteur, ils ont un gégé, mais bateau bazo qui ndekuna. Pasteur azo misa bato nzombo ah babi wana vina vina ye non oyebi spiritualité na physiquement oye dominera spiritualité soki pasteur azoboma bato bino bokote fanatisme nango na bino na ye bokota na moto na game il faut que telema à moi c'est trois bato ni bale bakotamba de so bakote bakabwana il faut que tika ba église wana. Et 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 17, il n'y a pas la relation entre ténèbres et la lumière. Hein, de Konangai. Ténèbres sont morts na boye. Magicien a invoqué singe bon ni nyoka. Pasteur a invoqué simi nyoka et so soit bato. Mona ki ngote. Hein? Pasteur a consacré sa bato que muto na kufa te azali. Cameraman mo Zimbabwe. Hein? Basa ba miracle lokuta. Motamo na kata na campagne, motamo na kafute mbongo $2,000, $3,000 soki na komi kuna kosabo, ko ngala labo. Na kosabo so. Batela ngada. Na mona kata la duni net na tiango. Si on allait là rabato. Dans les bazom, je vais commencer à prier les faux miracles. Hein? Matthieu 24 verset 24. Ozo mona ngo pour exemple te. Batela ngala, moi mi songa normal te. Na di moi 2,000. Obilo ba passer bazo sa. Mi se ko bolo. Ba biso biso be ona ngala lontenga. Mi solo tenga. Dans la siko na lelar nanga siko yo zo bosanga ke papa Bible elobi na biso na Apocalypse 15 verset 3 les yeux de l'internet tout lié Luc 12 3 elobi akomosa polé na miso bato Hébreux 4 verset 3 oyo bomami ebima yo bosaka muta quartier azalaki quand pasteur commence à prêcher je vais maintenant faire le miracle. Je vais prier pour les aveugles. Il y a des choses qui vont être 2,000 balles, les alliés, la vie 2,000 balles. On vient de chouchouna kamundele. La bête a venu à grave, on sait qui est. On y est, il est dans la poche. Yo, ben, mis au kuna. Allez, les aveugles voient. Hé, Namoni. Non, mais c'est quoi, hier, mon temps, c'est publicité. Hier, sur le biais. Tant que ça qui miracle. Bateau Babikaki. Après ça, publicité, après qui c'est un mot. Moni, on se regarde, azaka na lingwala, na kingasa na suka. Sikoyo, o moni oyo nini couleur nini oyo, papa tikala lo papa. Oyo couleur nini, tala avec mi o misai.
Oh, rouge. Ah, attends. Avec les naissances. Oh, les Avec les naissances, elle lui coulait. Attends, vous-même, papa. Yo, moi, la raté. On distingue couleur. Ça, c'est ce que nous disons. Les escroqueries spirituelles et zamabé. Parce que Ephésiens 6, verset 7 de l'objet, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mais bien, on va passer pour le. Comment on a un terme pastoral? On va tekele au CD. Oui, bango. On va tekele qui a CD. On à côté bangolo. Comment dire un terme na bino? Oh, agay bonga. Oui, bidé so John il faut qu'on bien wana ngolo. Oh, professeur Mimi boy. Ah, on va tekele CD. C'est ça le coup. Non, les gars pasteur, oui bien. Oui bien. Grand frère Nazari Pananga. Je le connais. Vous n'avez pas fait Tony. Naïbiango très bien. Naïbiango, les amas wamingi. Les amas wamingi, batekle au CD. Bazana batuna ba bazora information. Mais c'est que grave. Bazana batuna ba onka bana na nzambe ba lokundaka ba mbwa ekufi na banyao. Na bikeko na banda kwa bato. Batekle CD ya pese mosa comme ya bi papa na mona ki le pango boye donc no fungo. OK. Comme on a boye osala ka mwasi boye, mwana zaki boye. Ezali Matthieu 24 24. A communication à 6 à hôtel que le pan. Ozomona ezali faux. Est-ce qu'on a bon délire pour na yo papa? Ce qui yo obi qui a problème na ngata problème nzambe. Pourquoi toujours ça la makamba lokuta ya miyibi ya lokuta to bomé église ya nzambe? Et c'est faux. Ce qui bato mokili. Biso bango ba récupérer biso. Ce qui biso comme na makamba na bango to ko c'est pas na bango. C'est quoi yo? Avenir église zanini, avenir la paix zani. C'est pour cela ba professeur lokuta, o ba conseil Kabila le père. Le professeur Lokuta, Kabila les fils, le professeur Lokuta, il s'appelle Tshisekedi. Ce sont les mêmes primages, ce sont les mêmes pasteurs, la continue de magie, la formation, et nous sommes là, on doit défendre l'évangile de Dieu, peut-être défendre la Bible qui nous souka. Parce que nous sommes bébés. Mais moi, je suis qui est propre, autres autres, bazali. Pour faire une question à souka, on a tout. Nous sommes le baraboué. Nous sommes qui est derrière vous? Moto est derrière moi, je la vérité. Parce que Galate 6-4 lobby, à cause de la vérité, je suis devenu votre ennemi. Bato balinganga ite. Ba pasteur balinganga ite. Ba politicien balinganga ite. Moto moko balinganga ite. Bon, Yesu si na sema papa moko na nzambe. O ba félicitanga za moko baza na nzambe. Soko na nzambe te ko féliciter te. Na lobby te na za saint. Parce que la Bible me dit ceci. Romains chapitre 3, verset 10, personne n'est juste devant Dieu. Mais il va réparer l'ensemble. N'a pas mon moi sœur mon gars qui boy. Mon te me peut pas souki. Tiens, na sumuki. Nathalie mère. Nathalie ka mère peut la parler. Moi tala si va donc moi tout ça va tout. Mais tant on a besoin de se réparer l'ensemble. Na kolinga mabe tonde ngate. Yango mabe et produit aka Romains 23, les avis péché c'est l'amour. Et là ba c'est de ma confier. On va kundira bambwa kokundira bato to ba c'est d'akufi oh c'est da so ba mama ina ba mabele na bikeko na ba selemba il est mort parce que aucun péché restera impuni. Nzambe akotika te mabe continuer et puis nzambe dans pas répondre à mon toté azo funa kati na bango yango tozo conseiller na bato to se réparer na nzambe toza bato mabe le kate ce que zo le cas et ce que nous vivre là par la grâce de Dieu et la grâce aussi est trompeuse. Batuba kende liboso bazonga sima. Yesu azali koya na bokontina yo bozala wapi? C'est là où je dis et je termine. Moi mon tuto alinga a retrouvé pasteur John Gefa au toza pour ça le sambo au toza pour le combat spirituel au nyonso makamunega spirituellement so tambola te voilà pour ça conseil à retrouver ndenge na numéro de téléphone. Merci beaucoup Ndeko soki oli bozwangai dans la pesi mbote na Gilbert Mwako na 4 Lausanne, papa social, dans la Aza même bourgmestre c'était ni gouverner. Mais azo pesa ba don pour na kosunga ba pauvre na maluku na Kinshasa partout. Dans la bato ndenge on. Ndenge pe caméra vision plus to ke bo to filmer ya moto. Na Suisse robenga ndenge na Lausanne. Et na ndenge otinda ba don awa. Oui na kotinda na kopesa okotala. Na pamboli général Chilungu. Ata zana malade na eska azali kuna na Nzambe abikisi na Londres apesa ka pe ko pesa ba prisonnier. Atanga soda na kende te mais soda tala soda apesaka moi ba dona ye kende ko laisser ba prisonnier ba mama Dorcas bazana ebele bo sunga baninga soki biso tozokufa nzala ndenge tozawe ndeko na ngali banda bwe pe na prison pe na ba okata bo pito bo sundeli ba ndeko na bino
na poto na monika molungi apa bato no mais bato mai bato volontaire tala mundele azali mundele motema pembe njoto neza pembe biso ba noir to motema muindo njoto so muindo les gens qui souffrent bato bazo kufa zango kunda moto zo kufa na 2000 na $2 $3 pour yakisi vous êtes là nous sommes là hein to sene to na ba ONGT mais ndambo bo sunga muke to salisa bande kwa nzambia ko pesa bino loboko epesi o musueta la kati na ngote alors soko na likambo na yo hein lokola baboto lopango to likambo zwa biso to pesa no avocat privé ba ko sunga bino po bozwa état de droit ngo état de pelengendo te to yebi na noter mais to ko bunda kaka parce que pouvoir asika etambola kati na yango alors okoko zwa biso na 00 243 89 610 49 41 pour vous donner sur 00 243 81 807 26 78 pour vous donner sur 00 243 99 99 42 937 pour la mbote na pesa batoki bale mbote na pesi président Gauthier Bele roi d'Angleterre o salaka obenga lembo na papingefa prêtre na kati ya Sirike et Tony Ngefa bana musala ndenge bana apôtre Chiba esalema et na pesi mbote na ngai suya munene na apôtre Elias mwana atina bala oyo bokonje longo ekele na ngole ya spiritualité kolo apambola ye pe apambola na mero dala na Florida nzambi apambola yo et longo na bana nyonso et puis mbote ya sukula na pesi na mama na ngana papa na ngai o bazana kati na Genève kolo apambola bino grâce na bino ke na komi boy na lingi bino mingi et puis na mbote oyo ya suka na mama Brigitte mwete soko boy sala mokili peza nzambe Trésor Swele pas na point noir nani Trésor Swele ah c'est bon pasteur Trésor Swele asala musala point noir kolo pambole sikazali parce que la nzambe za munene basali ba mukeme to boy ba gege to boy milima ya pelengendo oyo ko imba nzembo na yaki nama na imba mo mukene sisa voilà to que na yaki nama azongi na sango ola kisi yami au nom de Dieu pardon à vous-même au nom de Jésus pardon pe batu ndengo na ba na nzambe bozo kota na ba concert na bango ya solo nzambe abomi Moïse abikisi mutu te akobikisa nani tala devoir à domicile njete ata babwaki yango na mai sai 100 ans ekobongwa na ngando te tala nsima zonga moto nasuki wana merci prophète merci beaucoup monsieur le journaliste